Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, bisoupe, ça va bien, Nzambe azobatela. Voilà la famille, lelo naye ko partager na bino ndeni na la recette nga ya makayabu. Voilà ensemble tout découvrir. Awa toza na makayabu na biso, déjà tolongolaki yango mungwa, eza déjà kosila mungwa, na osalela poireau, na osalela matungulu, na osalela poivron vert, naosalela assaisonnement na feuille, naosalela ail na tangawisi ya pate, nazosalela soy sauce epuis naosalela pilipili na biso oyo. Voilà oyo biloko nyonso tokosala yango mpona korealize recette na biso. Voilà la famille, awa totie deja mafuta na biso ezwi moto, tobandi sikoyo kotia makayabu na biso mpona ekalingama. Wana tozotia makayabu na biso, donc natiaki deja makayabu esila emongwa na paloli yango na longoli bekai, et voilà. Et voilà, tokozela sikoyo makayabu na biso ekalingama, après tozonga. En attendant makayabu na biso eza na moto ezokalingama, tozoprepare baingrédient na biso oyo tokosala nango sauce ya makayabu. Nazokata poivron na ngai ya vert e na kati matungulu na ngai. Mpona poivron kosalela nyonso ya choix na yo, parce que bato mosusu balingaka rouge te, mosusu balingaka vert te, donc osaleli ya couleur ya choix na yo. Voilà, awa tozongi mpona tobalula makayabu na biso na moto. Okanga mpe makayabu ndenge olingaka. Bato mosusu balingaka makayabu etikala na mwa jus egarde mwa jus nango, misusu balingaka ekauka makasi, donc osali na ndenge oyo ekozala bien mpona, donc okangi na ndenge oyo ekozala bien mpona yo. Voilà, awa sikoyo toye totie huile na biso na nzongo mpona tobanda kosala sauce na biso. Natie nanu poireau na ngai, après naye kotia bareste, donc naye kotia matungulu na poivron na biso. Après tobalula yango, après totikela yango temps nango ekalingama. Voilà, totiki temps nango na moto ekalingami elimbi, tozongi sikoyo mpona tocontinue. Naye kotia ail na tangawisi na ngai ya pate, naye kotia ail na ngai mpe ya pate, na kotia juste mwa moke moke, nazwi pilipili na biso tozotia. Okosalela pilipili nyonso ozwi oniki, soki oza na oyo ya nini te oniki totie assaisonnement na biso na feuille, naye ozwa soy sauce na ngai mpe na tie. Voilà, après tobaloli. Voilà, tobaloli biloko nyonso bien, na kozwa mai moke ebele te natie mpona epermettre biloko na ngai ese mélanger bien mpe etoka. Bamisusu balingaka kotia mai te na sauce makayabu, balingaka kaka huile na huile, donc so olingi huile na huile otie huile ebele, me nga natie mwa mai moke mpo biloko na ngai esangana bien. Voilà, totikaki yango etoki moke, ale tozongi tomoni sauce na biso ndenge ekomi, nazosepare sauce na ngai. Après avoir séparé sauce na ngai, nayozwa makayabu na ngai na tie.
natiki sauce ndambo na se, natie makayabu. Voilà, apres sikoyo naozwa sauce na nga oyo etikalaki natie likolo. Oyo eza po sauce na nga ekota très bien na kati ya makayabu na nga. Voilà, sikoyo eloko na osala na otya juste mwa moto mo vraiment ya se, juste mwa vapeur donc ya makasi te, moto vraiment ya se kaka po permettre ke sauce na ngai ekota très bien na kati ya makayabu na ngai. Toningisi po na koevite ke epanzana, donc totikango juste mokie. Voilà, et voilà la famille, awa tokomi na ntango ya koservir makayabu na biso, tozozwa tozotia na sani na biso. Voilà, bon appétit na bino nyonso, merci beaucoup na bino nyonso bokozwa temps ya kolanda recette na biso. Nzambe na lola apambola bino. Et voilà, soki osepeli na recette, aimez, commentez, partagez ekozala malamu. Voilà la famille, mpona lelo tosuki awa tokutani na mbala nsima. Nzambe na lola abatela bino. Bye.